batuna ye ordre de mission nini oyo atambola nango et puis c'est bango ndingisa ba paza ba kata ba banderole la ville ya Kinshasa eza attribution ya division urbaine ya culture art pe commission bazo benga commission wana oyo abenga soki ndeko Christian oyo neko to cité wana bango moko ba benga bango za ex commission a conseiller ya nani parce qu'on l'appelle conseiller pe azo a conseiller sur base ya mobeko nini ba benga conseiller ya nani yango to koloba moni ndeko Gentili Ngobila ndeko na biso mbungu Néron na le bon quand bien même bango baza chargé baza na compétence on a ko vérifier ba banderole ko ça l'inspection beaucoup de numéros d'ordre ces numéros là qui n'a pas été inventé c'est lui to préciser makambo tango gouverneur sorta Kimbuta azaki na bokonsi a créé ka structure na moko boye ça sera pour un temps et ça éternellement tende ko ngai tango zo ba commission c'est ça le problème auto ba kamboka oyo papa na biso Félix Antoine Tshisekedi tu batala makambo oyo omoni banderole ba commis concert humanitaire oyo ki ba plan de rapesi ba ba biki bilamba maputa basangisi conseil monsieur za place ba kopesa bandeko wana poko mona makambo batu musu bazwa ba malédiction ya yete meka ko kozwa yango kaka azamwana motote o akosangai abongwa ni pete o awangana nzambe ya dans la démission est belé dans l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant mois mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que Bokene Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble.
bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge tomesana kosolola tosola biso na bino tokommunie magazine tokomi wapi nini ekolekela mboka na biso Congo tolandaki biso nyonso sortie officielle ya album ya mama na biso Tiffany eleuti ekoleka esali epate na Kinshasa na mituka na baradio partout kokende oyoka musique ndenge kobeta mais alobaki bongo natikali kaka boye te na kobeta concert monene le 24 août oyo mpona baorphelin ezala bongo na village Temba albiete mpona beta concert esengaka bapublicité babanderole ndapesa mwa misolo nanga moke bapesaka récit nasi babanderole nanga na ville de Kinshasa nyonso bandeko nyonso oyo balinga kosoutenir babola baya na concert na ngai mama asali ndenge makambo te esengaka akomi mikanda bapese barécit asombi mpe lokola aye awa place toza awa toza na zo nolo na veni du commerce place oyo ministère ya culture et art provincial direction na bango ezalaka toza nde awa apesi babanderole mati likolo batie mpe limero ndenge batiaka me komi ndeko moko mobima o ngai nde place bokendeki kuna na culture art eza bango te ngai ndeko soki ndeko Christian ngai nde bopesanga misolo azokata babanderole nyonso oyo ndeko wana ya mwasi atiaki estce yepesa soki mbongo wana tala propriétaire ya banderole ozokende ozokata ozoboka na se mbula bete bato banyata na bango likolo ya $25 mbote ndeko Didier. Ok, nana yeba yo za nani papa mama Tiffany. Merci beaucoup. Yambo komo nanga ndeko Larsen Mulowai nazali communicateur à madame Tiffany. Nazali donc chargé à organisation et concert humanitaire au mama Tiffany azo organisé pour na ko sunga babola donc personnes vulnérables c'est-à-dire orphelin nyonso. Ba délaissé oba sundola bazati na valeur na mboko te. Donc concert wana iza uniquement pour na bango. Mama Tiffany le bail que non comme ça là qui déjà présentation officielle de l'album na point de presse le 8 mars cette fois-ci sortie officielle à kosala ngo pona kosunga ba orphelin. Alors atie misolo na en jeu à lobi que non de Larsen to lingi to sala vraiment eloko na malamu. To solo la ki na ye abisinga que non ba banderole il faut to sala to ke na magic touch to imprimer ba banderole. Car ndenge batu nyonso basala kana ebite ceux qui batu basala kana ndenge mususu mais biso to ke ko se me conduire na ebite. Mais nous avons respecté la règle du jeu, comment ça se passe, pour tout ça, Beko. Toké na majuk ta to salisi ba banderole ezala ki 10 banderoles. Na 10 banderoles, on a payé plus ou moins $840 parce que nous avons reçu. Malheureusement, il y a un bureau à Maman Tiffany. Tu déposé to sali ba banderole l'union so to memi en un bureau. Tomandi la procédure pour afficher ma banderole, on ne peut pas aller afficher par Pamba. Nous avons dit, tant qu'il y a un hôtel de ville, le service est en compétence, il y a une autorisation, un numéro d'ordre pour afficher ma banderole. Nous sommes allés, il y a un service de culture et art. Un hôtel de ville et pas un gentil ngobila. Oui, puisque nous avons aussi des contacts. C'est l'hôtel de ville qui a cette compétence là, d'où service à culture et art ne va pas un numéro d'ordre ou beaucoup de banderole na bino de façon que bakata yangote adresse ni bapesi biso adresse ya zo tango toye na zo na kiti awa ngamoko ezalaka le 8 juillet c'était le 8 juillet tokoti na kati ya bureau tokoti monsieur Jérémy nous avait très bien reçu to sololi naye pour na affichage à banderole. Il ne nous avait pas compliqué. Il n'y a pas de problème. Nous sommes vraiment habilités de vous donner le numéro d'ordre à Babanderole. Après, si vous avez numéro, tu fais $100. Nazana une preuve de paiement. Nazana preuve de paiement, tu payes ça qui est bon. C'est fini. Tu es samedi. Tu vas afficher Babanderole. On a affiché les banderoles le samedi. Arrivé le dimanche. Na tongo tozo kende ba église nous avons vu nos banderoles à exposer. Banderole moko ezalaki na Zandu, banderole mosusu na Willery, banderole mosusu na Victoire, deux banderoles na Limité, banderole moko na Njili, mosusu na Massina na Petro Congo. On avait affiché déjà à peu près 6 à 7 banderoles. Déjà ezalaki affiché puisque moi le samedi j'étais moi-même à la supervision de banderole to affichaki. Mais tant que tu as déjà ba église, maman Tiffany moko abenyinga ya lobi que maintenant déjà banderole ba longoli. Mon continuer ce qui a payé Moussala à côté rappel à un coucou pour inspecter Moussala à Pesaki. Est-ce que réellement les gens sont sérieux? J'ai exposé des banderoles. Dans une téléphone comme na kangaki ba photo, na tindeli na WhatsApp, na bino tala na WhatsApp non na tindi au moins na neto exposé ba banderoles. Elle a dit bon, c'est bien, mais toutes les banderoles sont démontées. Et lesquelles la kingapé. Tant on a zone na bureau ya monsieur Jérémy, monsieur inspecteur Jérémy abisika que non, batoana au balongoli monsieur un certain monsieur Christian. Un certain monsieur Christian puisque maman Tiffany tant a zongi pour la deuxième fois a coûté quelques policiers. Tant on coûté bango na Victoire,
je ne sais où, alobi non, nengeni balongoli ba banderole na biso. Balobi que non, il y a un monsieur qui est venu, bazo longola banderole la bato balobi boza na autorisation te ya ko afficher yango. Bangonde baza habilité ya ko ya ko tia ba banderole. Maman Tifana longoli quelque chose alobi boba batelelanga kasi banderole moko na zongisi. Boba tela yango. Soki ba yeko longola yango bobenga ngai tokutana na bato na pona yebi bangote. Nde tango Maman Tifani al kolongwa zo longwa kaka pa bato na bazongi lisusu balongoli banderole wana. Nde monsieur Christian wana atiki numéro na ya lobi que non bango bazali chargé ya publicité, c'est-à-dire azali branche à hôtel de ville chargé à culture et art mais musala na bango ezaka pona ba panneau publicitaire, banderole, exposition, affiche, na place publique. Alors, je me suis posé des questions. Bon, quand bien même, bango baza chargé, baza na compétence, on a vérifier banderole, ça l'inspection. Beaucoup de numéros d'ordre, ces numéros-là qui n'ont pas été inventés par les producteurs du concert. À inventant qui a ngoté. Nous avons été informés de ces numéros-là pour bâtir là qui biso numéro on a par un CMS. J'ai l'CMS avec moi, si je peux vous les montrer. Bâtir là qui biso numéro on a. Dans bâtir numéro, on a affiché même sur la banderole. Mais à notre grande surprise, tokuti ba banderole monsieur Subakati. Pendant que le concert est le 24 août, mais bazoka ta banderole même un mois avant. Babandi ko kata banderole. Nani o akati mutu akati kombo nani. C'est-à-dire monsieur Christian a pesi biso na numéro nae. Mais c'est Christian za gouverneur ville de Kinshasa, vice-gouverneur, ministre, to nani ndeko to yeba non? Sinde makamango tozo tuna po tozo yeba te qui fait quoi en RDC à Kinshasa qui fait quoi. OK ndeko tozo nga pa na mena maman tozo nga to na pa ndeko aza habilité a expliquer biso po boyake pa na yao. Bangonde bazo ko représenter l'état ndeko mbote ndeko nanga. Mbote to komi wapi? Olandi ndenge ndeko auti ko pesa explication na yawa bayaki. Est-ce que makama lobi akosi? OK, merci pour la parole. Ndeko alobi ya solo bagandaki hôtel de ville kuna batindi bango bokene division urbaine ya culture art awa nazo parce que bangonde baza service au baza habilité na autoriser ba fiche ba banderole pe ba d'autres supports publicitaires. Bandeko bayaki to soli na bango to sa ndenge basalaka pe bandeko bazoki numéro na bango ya numéro d'autre to code o to pesaka pour la afficher na ba banderole. Donc to pesaki bango code awa bafutaki awa na hôtel de ville awa. Siko nini ekoleka bino bozana mobulu entre bino na bino to ndenge ni mekana ko expliquer ba konle boni bandeko bafuti mbongo bo pesi bango numéro makambo nyonso ekendenge sengaka ndenge mama wana afuti mbongo na ye misolo bobi misili numéro na esala ndenge sala maka mais boni ndeko musaba ndeko kende soko kata ba banderole na bango ale bakino yende azana mpifo wana ya kozwa misolo ya kopesa toso ba banderole matalikolo bino bofandi kaka boy. OK. Na la bakita debi boy sengali to préciser makambo. Tango gouverneur sorta Kimbuta azaki na bokonsi. Akreaka structure na moko boy. Bana ko bengango CPPE, commission permanente sur la publicité extérieure. Commission wana ba botolaka biso division urbaine ba attribution na biso to ba acte de publicitaire. Mais mokonza mboka sortant Joseph Kabila Kabange na asinaka ordonnance loi numéro 018/004 le 13 mars. To ko pesa boza ba panzi sango. To ko pesa bino ba document na po boko neko spatango. Mukolo le président le président sortant Kabila asinaka ordonnance loi numéro 18/004 il y a le 13 mars. Depuis mukolo wana azongi sala biso division urbaine na culture art ba attribution na biso. Nde uta mukolo wana ke bandeko oyo ya CPPE structure oyo gouverneur sorta Kimbuta akreaka depuis jour wana ekoyaka na mai. Mais to suka ka wana te na ordonnance loi numéro 18/004 le 13 mars au président Kabila signaka naza elongo nanga awa na arrêté interministériel. Le ministre national et provincial. Parce que il y a pas ministre provincial, pas ministre provinciaux, bango ba signaka arrêté interministériel wana. Naza nango awa. Ce qui botangi arrêté interministériel oyo, boko mona ke tous les actes publicitaires. Les kamutata li publicité na ville province ya Kinshasa, ezala ki attribué na division urbaine ya culture art. Donc pour dire que à part l'ordonnance loi
numéro 18, barre 004, le 13 mars, au président Kabila Signaka. Il y a aussi un arrêté interministériel numéro 008 et 009. Arrêté signé par deux ministres provinciaux. Ministre Culture et Art, et ministre des Finances. Parce que, dans l'esprit d'ordonnance, ils ont des ministres mi-balé, ministre tutelle, le ministre des Finances, on est chargé de élaborer un arrêté interministériel. Il y a un autre chose. Ce qui est en Kati, vous comprenez que les banderoles, les enseignes, les panneaux, les nyonso, les zonga, la division urbaine ya culture art. Mais les bandekwana, les la teti. Ils sont tous là. Dès lorsque le gouverneur Aïe, Clément Bafiba, et l'intérim du gouverneur Kimbuta, a montré que sur le terrain, le conflit a persisté. Chaque fois, si je comme la lettre, le 4 avril 2019, elle a signé la lettre beaucoup de gens. A que suite à la doléance, ils ont la sur le terrain. Le traité d'ordonnance loi, on a tout cité le bino, n'a arrêté interministériel. Donc, le gouverneur a dit que ceux qui ont le respect des textes légaux, il y a une publicité, et ça, attribution à la division urbaine et culture art. Puis, commission, par exemple, la commission, oyo abeng soki ndeko Christian ne ko to cité wana bango babenga bango za ex-commission. Donc même il est là boye so OK eza commission eza ministère des commission batiaki pour commission ça pour un temps eza éternellement tende ko ngai na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui. Alors, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère, on a niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres la bino, moi, mon kio nazan nango, l'agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate mama yebisa kai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc, à partir à $10, $15. Donc, si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Jésus est Seigneur,
La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà ce samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Lieu de vente des billets, église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, village Temba, référence rond-point Forestcom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoubou. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as une galère na niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio nazanango na agence moko boye Nazareta. Caritas du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te. Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta, vous avez la Congo Sili. Julia, vous avez Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Caritas du sérieux. Une commission, une mission précise. Mais comment une commission peut être permanente? Tu as un acte publicitaire. Depuis Mukolo Oyo, le président Kabila a signé une ordonnance loi Oyo Tozanango. Depuis Mukolo Wana, Bisso, diviseur Iben Yakiltira, n'est comme posé acte publicitaire. Ce qui est même plus loin, dans l'année en cours 2019, division urbaine de culture art a outil pour défendre projet à budget.
na commission ya finance to na hôtel de ville parce que tu connais défendre budget na biso ce qui botali la carte budget ya ministère ya culture et art na niveau provincial boko mona ke à part ba autorisation de présenter aux akanango na ba manifestation il y a aussi les actes publicitaires donc biso division urbaine la culture et art ce n'est pas la commission bakenda qui défendre budget ville qui ça parce que nous sommes un service d'assiette commission est dirigée par nani chef ya commission ngo akosala mobulu wana commission wana mutu ana ko diriger ngo mutu monsieur babengaki longi babengaki conseiller nani conseiller longbi yenda dirijaka gouverneur commission wana to éviter à conseiller il y a nani parce qu'on l'appelle conseiller pe à conseiller sur base ya mobeko nini babengaki conseiller ya nani yango to koloba moni ndeko Gentili Ngobila ndeko na biso mbungu Neron na monaki yo kende ko na monga fula okikotala o babengaka mabulu o keto bandako koyi tala makatala place monga le ndenge ko kende monga l'état et comme que na ba place mi balé commission moko eza awa en face à King Mazière mususu na zo tala makambe ko le kawa ndeko nanga to yeba pesa biso siko précision soki ndeko azana banderole alingi aya pa na bino to akende kuna. OK to répondre boy pour répondre la question ndeko likambo oyo ekomaki mpe na bandeko ya bra Congo confusion oyo maita makambo publicité nde na boye bato ya DGRK directrice générale ya DGRK amonaki ke confusion oyo ezalaka kopersiste entre division urbaine na culture a na bato ya commission nde na boye akomelaka bango lettre oyo bozomona awa objet nango ezali clarification na lettre oyo okomona ke DGRK parce que yepé azalaka na ordonnateur na ye na commission kuna mais directrice générale à DGRK a retiré tous les ordonnateurs parce que alors qualifié service oyo eza un service illégal c'est pourquoi comment que dans lettre oyo clarification que la DGRK a travaillé dans la division urbaine et culture et art nous sommes un service taxateur DGRK a un service et ordonnancement. Quand nous venons, nous taxons et déjà quand on ordonne, na CPP wana lettre oyo, il y a directrice, il y a directeur général, il y a DGRK a récupéré tous les ordonnateurs pour dire quoi? Désormais, ce qui est futa, tout ce qui est publicité, banderole, enseigne lumineuse, panneaux, et c'est un cas na division urbaine de culture A parce que division urbaine de culture A alors ça sur base il y a test légaux. Nous avons l'ordonnance loi, il y a président de la République, Sorta Kabila, nous avons l'arrêté interministériel signé par les ministres professionnels de la culture A, paix et la finance. Donc, vu les documents dans notre possession. Et pour aller même plus loin, nous avons un journal officiel. Le journal officiel, Oyo, ils vont reprendre toutes les taxes. Il y a vu la ça. Donc, le journal officiel, Oyo, ils vont reprendre toutes les taxes. Il y a vu la ça. Donc, ceux qui ont le journal officiel, Oyo, Bogoswango, pour Baba Sango, bon, et si, à mon côté, ils ont prévu que la commission permanente, aussi, est Koufa. Bafuta la publicité. La commission permanente, nana sala kango Kimbuta Lazare, c'est la Sénat. Boni commission permanente et ça ko persister tina mo imwalelo. Nana zo soutenir bango. Bino moko tondengenin. Ya otolobi ke ba konzi bata likambo. Et na service moko baza ko sala musala illégalement. Donc biso division yeba na kitira comme service d'assiette. Aza le seul service oza habilité structure oyo azali habilité ya ko percevoir taxe tout ezali lié na publicité na ville ya Kinshasa. Oza précisément place nini? Toi na ça disons awa survenu ka Savubu donc ceux qui boye beaucoup tabiso tozali wana. Siko makambo ekweli biswa. Borozon sa banderole mama Tiffany tondengeni mengene ko expliquer ba konle balana ba banderole ko zonga tondengeni. Toto ke kangande ko na Christian azong sa banderole bato. D'abord ndeko Christian d'abord ben identifié te. Maman futaki taxe d'ailleurs avec la Kinshasa, mbongo nekotaki na banque. Nde bango bakolanda ndeko na Christian, ba atuna ye ordre de mission nini o tambola nango. Et puis c'est bango ndingisa ba paza ba kata ba banderole la ville la Kinshasa. Donc ndeko futaki taxe d'ailleurs na banque ba preuve ezali. Nde abalandela ndeko Christian na ba cause na yo ba otina ye akata banderole surtout dans la ville la Kinshasa. OK, biso zo que le type Gentili Ngobila to tout na payé. Ndeko Didier oyebi
et que ça la biso passe pema wana mboka na biso de fait que ba acteur humanitaire baza vraiment coincé. Madame Tifana qui est mongo pas chef de l'état té. Akutana moi c'est chef de l'état té to gouverneur de la ville té. Yemoko étant que citoyenne congolaise. Moi Nzamba lobi que non, je ne peux pas rester étant qu'orpheline aussi de mère na ebi passe ya ba orphelin. Je veux aussi soutenir ba orphelin. On ne peut pas mongo outi na libenga na yemoko ya musala pasi. Koyemba pe kutubino moko boyebi ke ba palaki o ba yembi ba ko bimise bi o tsaka lisusu mbongo te. Eza na ba effort personnel na atie misolo na en jeu. Komanda studio ti lelo asilisi akipe mutute. Atie mbongo na en jeu ba banderole na musala na zui mbongo ebele. Pona komatata banderole na pas moins de 10 000 francs. Imaginez-vous oui banderole balongola. Côté ça ba transport tia ba singa tia ba moyen na nyonso. Mais un individu aye alongoli penza ba banderole na nyonso même s'il était chef de l'état. Ok, atie banderole ndenge sengeli alors bandero kisia. Au moins ma élection sur la Zouaka. Maman oya robeta concert serait zaki ya Bralima, to ya Bra Congo. To yo so ya musique ezanga tina. Botika kalango to remona ngo siki tout est en ville Kinshasa. Na ba photo mi takala ya basi eza ya basi baza bolumbu. Bolongo la raté. Maman oya robeta musique abeza ba bola. Baye bazanga robeta musique au fele ya roza misolo. Misolo ke pesa na ba ONG na ba orphelinat. Mais yo na libota na asozanga ba bazanga ba pauvre bazate. Alors, moi personnellement, étant que Congolais, et ça linga passe, je ne sais vraiment comment tout est-ce que l'état des droits et que ça la musala pour que la destruction méchante oyo, il y a que bien-être ya mutu et le que ça ya mutu a sali à exposer. Quand bien même Boza service qui commission, nous on n'est pas là, tous les agents l'état. Mais bon, on dit déjà numéro qu'on n'a pas inventé, il faut recourir à la culture et pour na koyeba. Est-ce combien de banderoles? Bakati oui banderoles. Ngai tant on a qu'est-ce qu'on a commission, on a j'ai trouvé qu'une seule banderole. Oh bazo imposé ngai après avoir koyeba bango que non, nous avons le numéro qu'on n'a pas inventé. Bazo exiger on a payé ça bango $25 pour ba besoin que c'est langa banderole wana. Et ça linga passe. Ya on a linga kinatuna, chef de l'État, le gouverneur de la ville. Au moins que Boz à la peine à monter ma maoté à Kosunga ba orphelin, puisque nous avons le souci de soutenir les orphelins. Monsieur Christian wana azo akaka banderole akata. Naza kotuna ba numéro na j'ai appelé moi-même monsieur Christian le matin. Ndeko Christian numéro ba pesa ki bisonga na solo la ki na ye puisque j'ai même ba maramunyo sur tout solo la ki 081 pona bandeko bazali banda mboka plus 243 81 27 33 584 pona plus 243 81 27 33 584 demande au bisoto ko déposer. Et ça donc plein. Oui, tu peux déjà numéro à monsieur Christian. Monsieur Christian na habité à Linani na mboka oyo pona kwa kolongola ba banderole ya mutu oyo aza individu aza institution te to entreprise te atie misolone anje pona kosunga babola aye kolongola ba banderole. Pona kolongola banderole to kolongola loko. Ça la PV. Au salé biso PV ou bien bobengi parce que banderole les a ba numéro affiché. Ça c'est PV de saisie. A sali PV de saisie te ba bengi biso pété pona retourna to moni ba banderole to lingi to longola ba tuna kata avi ba bengi te ba sali le côté donc ba sala ngona nkona nenga ke baza mutu moko za sima na bango. Bon ya tangi tamoni ba comme conseil humanitaire. Conseil humanitaire la tanga ta tanga te. Na ebité soki monsieur Christian en tout cas akokaki kozala na makoki ya kobimisa misolo kosunga ba orphelin kosomela bango ta stylo po bako ta classe soki asala kango gloire à Dieu mais oya biso il fallait katika biso to sala d'où ngana ko lancer ka message awa tozo lancer message parce que toza ba congolais toza na posa ya kosunga bana wana na otai ko loba mama Tiffany azali entreprise te ali pe institution te ali pe na misolo te akoloba ke Bralima to eloko tel non azali individu mbongo na ya pasi ya motoki nae alinga sunga bana wana. Nous sommes attaqués jusque là banderole ezo matate et mati bakati tozo ebate qui a enlevé hormis monsieur Christian wana siko eloko biso to resengeza que monsieur Christian to pesio 48 heures toza na kimia to tikelo 48 heures dans 48 heures. Organisez-vous de remettre des banderoles place nyo soyebe kolongola ki banderole puisque nga ba yebisinga que sur 8 banderoles biso to exposa ki na limité na victoire na Willery na zandu to retrouver ka banderole moko. Tu fais banderole wapi? Et pas na bango kuna
preuve eza déjà n'est pas na bango banderole les aka moko pe bango nyonso tout ba reconnaître batona balobino Christian Mutolongola ki ba banderole na trois quelques policiers o ba kendaki na bango inspection balongoli ba banderole mais tu retrouver banderole moko o pona récupérer il faut que je leur donne $25 et zo salanga kutu pasi lisusu ceux qui te relèvent 48 heures, ils ont un biso ba chrétien motema mawa. Mais normalement dans 24 heures il faut répondre biso à remettre ba banderole la biso ici parce qu'on a dépensé l'argent. Tout est budgétisé. Toza na mboka oh jusque là il n'y a pas de gouvernement, l'argent ne circule pas. Bato baza na mbongo te. Ceux qui moi na mwasi kutu moi na mwasi alongo limbongo na lobi na bongisa na akoko somba mutu ka ko tonga pe immeuble. Pombo ta flat na mbongo pe ayiba ka yango te za musala na mutoki na ye. Ayibi yango pete. Akoki ko sala lango likamusu ata ko somba mabele. Mais alobi que non asunga nango babola mais un monsieur Christian aya ko zo banderola batu akata katango. Donc to pesio 24 heures monsieur Christian ya ko longola. Bandeko ba papa ba mama bino ba ebolinga ko sunga bana. Nous devons soutenir vraiment ces enfants vulnérables. Tosengi na mokonzi mboka, tosengi na bakonzi nyonso Vital Kamerhe ozali pacificateur. Voyez comment nous sommes malmenés. ONG Fondation House of Hope a lobby à soutenir Madame Tiffany pour abimisa à la concert. Madame Tiffany a tiens misoloné à Angers avec les Nazaréens TV. C'était pour soutenir ces enfants-là. Alors aujourd'hui, nous voici attaqués. Tozala mututa ko lobela biso. Biso to bengi magazine ya peuple. Oh balobela kababola lokola biso ndeto ko communiquer parce que c'est à partir d'ici que les autorités de la ville bakoyoka biso. Gouverneur Gentini Ngobila, nous vous demandons et nous vous supplions de pouvoir vous impliquer dans cette affaire de façon que solution est mon nana. Sinon, il n'y a pas moyen, ça n'existe pas. Alors concert est le 24, Toko Lembate, Tozana village Temba le 24 août, les a sorti officiel. Bah entraînons ce donc contribution ils ne fixent que $5 il y a pas c'est-à-dire tu donnes ton $5 ils apprennent à soutenir bah orphelin. Donc organiser concert moko lisusu après le 24 pour nous remettre bah bien na ba orphelin wana. Donc tozana posa lisungi na bino, ozana stylo na yo, ozana chemise, ozana quelque chose, attache sapatou, même les chaussettes. Aidez-nous de pouvoir soutenir ces enfants-là. Sinon, le 24 août, Bissonyon se tozala kuna avec Madame Tiffany. Pour la cause Bisso, tozana Prince Kassavubu, croisement Prince Kassavubu, songolo na immeuble Frediam. Deuxième niveau, local numéro 1. Wana okozaba bien na biso, numéro is à plus 243 89 68 38 025. Plus 243 89 68 38 025. Donc, Tosengika Kanandeko Christian, dans 24 heures, remettez-nous nos banderoles place au Longola qui. Sinon, yo mokondo ko samba na ba orphelin wana, ko samba na peuple parce que biso tozana mutute. Si manabiso ka nzambe nda azali, nzambo ya mawa, zala la compassion. Yeba que quand nous le faisons, quand tu vas le faire, ce n'est pas pour nous. Et ça pour na ba orphelin wana bana bitike. Ceux qui nzamba azatata bana bitike, donc tu as déjà un problème avec leur père. Nous ne les faisons pas pour nous, pour nos ventres, mais sinon pour ces orphelins-là. Donc, c'est tout ce que moi je pouvais dire. Merci Ndeko, Bandeko Balandibo, on est na passe mingi. Yara to ebisa rabino, on est muso de sara na se mbula ebeta, moi, toko servi toujours la République démocratique du Congo. Boko mona makam. Batu muso bazwa ba malédiction ya yeta makaka ko zwa yango kaka. Omoni banderole ba commis concert humanitaire. Oyoki ba plan de rapesi, ba ba biki bilamba maputa basangisi conseil monsieur za place ba kopesa bandeko wana ndeko message asuke zeni kopesa bandeko ba kolanda bino batakiti provincial boko résister na bato baza nommé kala bozamina makasi ya okangisa bango te ya kombemba bango te na parquet boni boko tambola kaka boy moi biso to sepeli mingi na émission to komi wapi ndenge bakitaki siki terrain bazo ba précision na banzi na début intervention na ngai n'évoquez pas article belé. N'évoquez qui article numéro ordonnance loi numéro 18 bar 004 le 13 mars. Où le président Sorota Kabila Signaki et arrêté wana ordonnance loi wana ils ont été accompagnés par un arrêté interministériel numéro 008 et 009 où deux ministres Basignaki ministre provincial ya culture a na ministre provincial ya finance. Basina qui arrêté wana na esprit ya ordonnance loi on a tout évoqué. Na kati ya arrêté interministériel wana et ça l'article belé. Ce botanga na baï que nous avons tous les documents, nous avons tous les tests à notre disposition et to mettre qui koka défi à koya, nous avons les documents. C'est pourquoi ce qui botangi
na arrêté interministériel wana na article nango suka article 9 na 10 na otanga pona kopesa précision tanga ndeko nanga permettanga avant la tanga na article 10 na article 9 na otanga na article 5 et le biboy ya arrêté interministériel la taxe sur l'autorisation de dépôt des affiches panneaux publicitaires et autres supports publicitaires, y compris les banderoles, est dit selon les cas par l'annonceur ou l'afficheur. Article 9, le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, de GRK, et les chefs de division urbaine de la culture et art sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Article 10. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Et le Bénin, Batangi, directeur général, il y a des GRK, Batangi P, chef de division de culture et art. Voilà que Bangom Balé, Baye Bako veillé, Toba exécuté, arrêté Oyo, chacun à ce qui les concerne. Ça veut dire quoi? La division urbaine de culture et art, ici, est représentée par le chef de division, basé service d'assiette, basé pour la taxer. Et la DGRK, qui est représentée ici par cet arrêté, par le directeur général, basé service et ordonnancement. Ce qui, culture art, division urbaine, est taxé, n'est déjà ordonnancé. C'est ce qu'on a fait. Bande Kobayaki, division urbaine et culture art, a taxé Babanero Luana, la DGRK, à cette note, il y a perception, na banque, donc tout ça, il y a un esprit à ordonnance loi, puis un esprit à arrêté interministériel. N'est pas le boy. Congolais nyonso, Kinois nyonso, Oyo, Azan a besoin de taxe de publicité, selon la loi, ils ont gardé ce qu'il moko, Boleka, na division urbaine de culture A, et un zo. Ce qui moutou, aleki, alongo la banderole, alongo l'enseigne, alongo la panneau, alongo lango, ils ont infraction, ils ont une destruction méchante, ils ont menace. Na parquet dans la police. Mais lorsque mutation de sont méchantes, ils ont la structure, ils ont compétente pour la Golandelaï. Ok, merci. Bande Kobalandia, tu commentes bon na souka. C'est que qui mi anzembe na mabote na tukutani lobby. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'habitude que vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso et un petit problème technique. Donc moi to ko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins cas émission au Talioyo attaque au Tali. Donc toujours sous kaka na ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke moula ezate donc ba témoignage au lanjo
table sainte Hollandi mission ka ucho landa oyo attaque oyo Hollandi ya muke oyo. Donc cliquez lien oyo na sewana. Après titrage kazo landa kawana. Donc so moni titrage na sewana omona lien. Alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage zawana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokwa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Temba, référence rond-point, Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoubou. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Oezo matanga na motema ezebele. Yango na yebisi yo d'âge en âge. Et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tangwa pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe alo